ngana lobby ke ba gris gris na ba nini ezali. Est-ce que la maison mère mutune ti yanki ali kinga na maye? Est-ce que Sankara cause à la chef na ngada dimula azalaki ancien na wengi musika maison mère, mais là il n'a jamais été mon chef et puis akokokaka te na mutuni. Sankara ngana on s'en charger na yi. Tandis que vous la makambo ango. Na on s'en charger na yi, mais comment à niveau na ngati a mukie trop. Il n'est pas intelligent na otcha na côté. Ngana ko expliquer yankimpu. Soba mobile oyo azo donki azo ebate rido esa polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kita ozo dogeni ozo kendo wapi pesa na mbo il fallait le retirer, il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oni. Oh, cadeau na menaki. C'est la TV. C'est là. Omoni olongoli ngakanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV rotala ça il compatriote à solo. Je vais engager ngana combattante aux autres blocs là. Aux autres blocs en France. Aux autres blocs missionnaires. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, comment que na sepeli? Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepela TV. Kanesili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo ni. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota shi. Mobali na nga yaka. Va. De Congo Info.fr, toujours à la page. Amis internautes, un grand salutation à vous. Votre émission Les Podiums, émission Obolinga Mingi, Obolela. La carte de Kaka à la page toujours Lelo. Toé au Kangelabino, Dadi Mola. Nabi ke belé, voilà oui Dadi Mola tout ça et belé pena bazo pena occasion oui battre lilo Dadi pourquoi boye mais lelo siko yonde tous betana shit na simana Dadi Mola to soli masolo moi après to beta siko masolo la lelo après to sauter siko to na mamba lobby sans plus tarder Dadi Mola ye tuzana ye Dadi comment ouais ça va Antonio Kauka. La boule, n'a raisonné trop. Donc, baebi quoi. Mais félicitations. Ninge sa ili susu kutana na ba monde yango kara ya media donc tout de bien. Dadi Mola quand on a otuluba on annonce Dadi Mola donc on permet lelo to betana no moi si mamuke après to so na masolo lelo to so la pe ya lobby donc na linga to banana moi muke na moi shit muke na sima Dadi Mola ate belé o musu watala bayebaka Dadi Mola la maison mère buka Dadi Mola n'héritier watana pourquoi ici quand vous avez des désordre ezali il faut déjà babou les alates il faut babou les ala et puis tu andais vous la pika qui héritier quoi donc surtout ceux qui désordre ça bayebaka valeur ya batute bayebaka ko respecter batute balikara na TV ko finga batu mususu bazawa nozo ba rôle na yo zo salate ozo kota na attribution ya batu mususu omona mutu moko bo soit disant directeur azo kota na makambo ya télévision azo kota na makambo ya marketing donc ils savent pas ce qu'ils font donc on a place à des ordres il a fallu qu'à tout zapper quoi. Dadi Mola désordre maison mère batu bayebi na succès wana na ba ne wana
désordre na kati orchestre. Souka, maman na mbutu mbutu. Oui, qui est porte-parole, qui est le directeur de marketing. Bon, on a un appel masqué. On a un lui penatala ye nani antel. Biso toyebi ke bozalaka obani na ve moni. Soki yo poser nga question, na ko répondre yo. Lelo na yepoto solat. Na yepoto solola. Peto ko solola. Bon, ngaso nazo ede na banda na bakombo. To bandi na ve moni. Un bon travailleur na ndenga mukiti. Via ebi musala na ye, ebi ko tia mutu na place na ye. Donc, viens mon coup de chapeau, il fait très bien son travail. Mais à niveau, il n'y a pas créé des autres. Viens mon au travail bien. Parce que tu as na Yakimpouy. On a coûté on a évité. Aïba m'envoie ça là. Oh, a évité? Ni na ba ni wasala na wega. Na ni wanda ba ba. Tu zappe na ba gris gris. Ils allaient rapide. Domination paysanne. Zagala paysanne. Osala ni musala na mayele teza na ngaka azara na biloko na ye a dominer ka ici. Na lobi biloko yo muto lobi tout à l'heure mais nga na lobi ke ba gris gris na ba nini ezali. Est-ce que la maison mère mutu neti yankia likinga na mayele? Nga dadi mula. Toi tu es mon ami, il faut te le baran. Antonio Kauka c'est mon ami d'enfance. Nga na tangi na yo ba classe. Tous eu ba diplôme ensemble. To bandi ko luka vie ensemble. Yankim Pouyindenge yo ebeli yalikinga na maili. Et quand tu le passes à la télé, il dit en haute voix que Dadi Moula parle le français avec des erreurs. Babi oza licencié à Lokuta, ozolo ba français, lui il peut se mesurer. Il peut se mesurer. Na monsieur Dadi Moula Wazao. Il n'est pas intelligent. Surtout le bito mekako kota na ba vie mususu, tu vas comprendre que non il y a d'autres privilèges au Bapé Sarabango, il ne sait pas faire son travail. Aza directeur de marketing ou bien directeur technique. Yotika la diago mon directeur technique à code azo ba attribution, il y a marketing, tout ce qu'il fait à l'internet c'est pas son travail. As-tu déjà vu un directeur technique va et cabo qui passe à la télé, c'est la place des porte-parole. Qu'est-ce qu'il faut juste? Tout n'a une question, qu'est-ce qu'il fait? Moutou moutou, maman a des ordres, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il y a Sankara de Kunta, surtout Sankara de Kunta. Oza Lokuta, surtout si ko licencié. Surtout si ko Sankara wana, nga s'en chargea qui naïe. Na s'en chargea qui naïe. Ba to ba lobby na tikaki. Azaki chef. Est-ce que Sankara ko za la chef na nga Dadi Moula? Azalaki ancien na wengi musika maison mère, mais là il n'a jamais été mon chef et puis akokokaka na mutuni. Nga naza mayele. Nga naza mayele na maison mère wana tuzala bato ba finga nga wanda olubata Sankara nga na on s'en charger na ye tande ko zela makambo ngo na ko s'en charger na ye, mais comme à un niveau na ngati a mu qui est trop, il n'est pas intelligent na otcha na côté nga na ko expliquer Yanki Mpu na ko expliquer Yanki, et puis soit disant il y a un petit là qui passe à la télé, il m'insulte comme il y a Dadi, tu sais. Il demande un débat. Est-ce que moi je peux faire un débat avec lui? Sur quoi? Sur les insultes, sur la critique. Non, ça débat naïta. Oyebi ngana wenge mujika maison mère quand j'étais là. Lié moko le roi de la forêt. Ande kuluba. Donc yo faut qu'il n'aura plus ça. Moni Roger Ngandoua qu'il n'aura vraiment donc yo vraiment comprendre. J'étais considéré au sein du groupe. Et ce petit-là, il était où? Oui, bien. Et quand tu passes à la télé, Azolobela Dadi Moula, pour Ngana Tanga, Kombo Naïto, pour Ngana s'en charger, je ne les connais pas. Et il disait, Atangana mo konzinanga, patron nanga héritier Watanabe, boui. Non. Héritier Aïbié, ni de vue, ni de nom. Aïbié, Nga Dadi Moula, Natikala au monde a été. Donc ça, comme si yo tangi classe na pour le journalisme, au lungo comme porte-parole. Tu t'es rabaissé et il prétend être intelligent. Il prétend être un diplômé.
Ozo komisa Sankara. Nga nazala na wenge musique à maison mère. Yo za journaliste. Bobi misa archive nga na komisa Sankara. Na otikala ko komisa Sankara. Et Sankara no 15 jours à tindanga na TV na finga parce que lui il me connaît. Nazala na maison mère na tortira bango. Outi poto yo kuta monsieur dadimi. Peut-être o nga na beta. Yo zo uta poto o beta ngoti. Sankara il a une adresse na poto vanda rapi. Mais il y a le gars Salam Mbélia qui n'a pas poto bakar mangamunyon so ba mikanda. Étant que chef na yo a mon avis le français bien te la licence te au kosi batu yango ba bingani yo bazui sediko yende ayebi français aza licence tout ça yango bazui yo ba bingani yo po oza lokuto kosaki oyebi ami dambala bon tout le baka na lokuta na kosaki tangu nga na kosa mais le roi de la forêt a présenté nga na la zambat na toge na kosa rappel le roi de la forêt batu ba pesanga mbongo na soma mabele na bibo moi parler petongama na kosaka sont des complexes. Est-ce que Sankara na tinda famille na eba tangate batangisa ete yende muto alokuta tango zo kosa batu ka somba lupango na kitambo obi lupango wana ami dambala source asombate. Je sais que yengana kati à Paris source lupangu bateki lupangu ya bandali ya famille bakaboli mbongo mama leki na ye mama na ye na oncle na ye basangisa mbongo basomba na lupangu yo lupangu na kitambo yo zolo baki lupangu na yo lupangu wa famille en plus ya sangisa. Il a une adresse na poto. Un adresse hein? Bana bazali moi si mutu eza vandisa déjà na poto tout. Moi si wana kombo na ye Munat. Muna s'est marié. Muna mutu vivara na bana wana. Muna bala évangéliste. Muna zana bana na ye. Il s'occupe même pas des enfants. Biso le comme parent français. Parent français comme un titre. C'est pas un titre. Quand on se dit parent, on doit être responsable. On doit être responsable. Biso parent français comme un titre mon boy. Antonio Kauka c'est moi. Non. Parents à Moboti. Parents français à Moboti. Oh, yo a eu occasion de robot en France. Yé wanande. Moboti. Français. Français, hein? Les Français. Voilà. Biso comment est titre mon boy. Bah, prétendre aux alabango, mais bazana bilo kotin. Obi Kems Dikima. Yankim Pouy, quand tu m'insultes à la télévision. C'est un grand frère que j'aime beaucoup, mais moi je n'ai pas aimé les propos qu'il a tenus. Obi Kems Dikima. Ceux qui avant Daka, ceux qui moi si naïa zana poto. Bah comment nani na bango adresse à Kems Dikima. Obi elo oni Yankim Pouy azo sala po balo bazwa mukanda. Fimogo boyaza na zemi ya pesi mbongo. Yango ba démarche azo linga osala mikolo. Pour nini bolingaka ko masquer bolingi to le na télévision to lo ba vérité na biso. Balongo l'adresse à Kems Dikima o bazanango. Kems Dikima c'est mon grand frère. Ali Djogo yo yebi source. Dadi mola, est-ce que mambo yo zoloba? Ozana ba preuve, les mambo solo. Po bango pe to luka bango ba ole. Bongo ngana ko leka na télévision na kosa na lobi lelo na ko leka na ko s'en charger surtout na Yankim Pouy. Il se comporte comme un subalterne. Un directeur. C'est un responsable. Chef, un cadre dans une entreprise. A ko leka na TV ko kosa raté ko lobaka ba blablati. Tu comprends? Non, c'est bas. Niveau zani pas poto. Oh, mais ma biso ba makambo zana poto. Et puis dans l'obaki janvier ah ouais, je dois faire un tour na zone. Pour ba mona ki poto za iza. Ya batunyo surtout. Poto iza ya bangoti. Poto za batunyo surtout si tu as mambolo bozo banga te. Oh. Na ko banga neti nani. Pona wenge musique à maison mère. Bienvenue tenta. Directeur financier à Wenge Musique à maison mère. Pourquoi il parle pas? Il est beau, il s'habille bien. À Kindaraba Poto, aux États-Unis, famille n'a pas résider aux États-Unis. Sa femme et ses enfants. Pourquoi il passe pas à la télé qu'on le baba n'importe quoi? Il s'habille bien, il est beau, il a une très belle taille. Bienvenue Tenta. Mais pourquoi
kaka batuneti ba Yanki Mpouyi, tu n'es même pas beau. Tu n'as pas une belle taille net d'Adimo. Oh. Mais aujourd'hui, les causes, n'importe quoi, on a combat héritier. Quand il dit héritier, c'est un ingrat. Héritier a trahi Ouera. Par rapport à quoi? Il a trahi qui? Héritier Watanabe a écrit sa lettre. Et il l'a déposée au sein de l'administration du groupe Wenge Musica Maison Mère. Par contre, si Yanki Mpouyi qui est un ingrat, c'est lui qui est un traître. Parce qu'il travaille avec le vieux Chris Ibanga, l'ancien DMC de Wenge Musica Maison Mère. Azala caméraman naï. Surtout ni ba comédien na biso nyonso ya Congo ba yebie parce que c'est lui qui filmait les pièces ya ba théâtre wana. Abanda ko filmer yango, abanda ka ko bongisa ba bafle. Ko raccorder ba singa ba bafle tout. Et quand il s'est réalisé que Wenge est arraché contrat à Bralima. Alors les vieux Chris Ibanga avait aussi ses propres contrats dans Kati à Bra Congo. Il n'y avait pas moyen que vieux Chris Ibanga qui. Yo mutaye na Chris Ibanga. Mutache au place parce que Azalaka na fan club. Moni na ba fan club, ba différents fan club. Chris Ibanga mutaye na ko kota na Kata Wenge. Quand Chris est parti, s'il n'était pas un traître, il devrait normalement partir avec Chris Ibanga. Lui, il est resté dans Wenge Musica Maison Mère. Et la personne qui a servi Wenge Musica Maison Mère durant 17 ans, et avant même de quitter le groupe, il a déposé sa lettre, et tu arrives de lui traiter d'un traître. Tu ne trouves pas que non, on n'a pas maintenant le sens humain? Dadimo là, bon. Dans mon toke pena toke comment kota déjà on a si va comprendre comment kota déjà to kindi donc bon to continuer mais Yanki Mpouyi peut-être à trouver mieux ni naza déjà ça va non vivre na il faut qu'on a la crise ou bien tout c'est d'accord question moyen de vivre ceux qui ont se retrouver si héritier s'est trouvé mieux de quitter Wenge Musica Maison Mère. Pourquoi le traites-tu d'un traître? Et ils ont traité héritier traître, ils ont monté des images, des vidéos, ils ont les canaux de télévision, n'importe quoi, na combo ya boss nanga, pour abimamo na malam. Par rapport au temps à confiance au bapé, c'est un flatteur, moi je te dis, ngande naza na les canaux de télévision, héritier wata, aux danger, au moniboy. Non, moi je dois faire rien que mon travail. Surtout ça, il plaît, surtout Betindou la bien, surtout Betty album a bien, na les canaux de télévision a vanté yango. Parce que c'est ça mon travail. Je ne suis pas là pour flatter mon président ou encore mon patron. Il est pour trahir. Kasi yoso mona siko keno bino est-ce que ngande nazawa ngan naibika alusam naibika ka église. Maître suprême nanga c'est le bon Dieu. Tala, il y a d'autres réalités trop les à la télévision te kuluba. Et tant bozo les kanga bozo le banga na trahir nani. Nazala mo condité na Wenge Musica Maison Mère. J'avais ma tête et mon intelligence. Bino bozo étouffer intelligence nanga, bozo étouffer sagesse nanga, vous arrivez voire même à étouffer mutu nanga. Non ça. Et tu trouves pas que non, je vis mieux? Et ces gens-là, bazo les comment ils complexes? Oh wananda kuna été d'ailleurs Koutou. Ndaku on a loué en haut. Pour ça, la émission, j'ai fait combien de émissions chez moi, ici à la maison? Bah, complexé. Parce qu'ils savent que, na orchestre, na bango, na zala peut-être né na zaboïté. Bah, étouffant. Mais, moi, je suis la tête, je ne suis pas la quai. Na paya ba mi touka, bah, diabolisanga, bah, loba, bah, n'importe quoi. Nga ba ndako pesanga ba suspension au kutu na ebi mutu na makolote. Bah, tika hérité Watanabe a évolué n'engi toki. Odadi moula kutu ata ba Congo ya pamba kenda te oui na Maison Mère ata njili ya pamba ata nga bakutu za pimbini na tikala okende te mais dadinga na yebi na Maison Mère kuno kozala na ka bakar kutu kasi courage nanga na makanisi nanga na kenda rishi na mbongo nanga sko pas héritier Richard Pelé toka courage ndenge na yeboye au tout entre mes mains. La direction des marketing est gérée par Dadi Moula. La télévision est gérée par Dadi Moula. C'est l'Orient l'année héritier. Voilà, on va bien.
mais yé moko non noza mutu bien yé moko vivara bien yé moko ayaka na ba innovation na ba makambo muna mutuka moko boye mutu roula nango te ye nango na Kinshasa elamba mo bilamba ta po héritier gangara te tala bilambe belé biso to yebi yango po na héritier ba Givenchy ba Dior ba Gucci ba Vuitton mutu kotisi mode wana na kin ba Disquared mutu na mode wana eza héritier Watanabe mais nyonso na zaki pe pour la patience il pas mais moi boyo patienter on a beta 7 ans ou na wenge musique à maison mère moi na botami à côté maternelle à côté nchiki patience ango bato alukaka fa to za la patience jusqu'à quand ngana wenge na ye na la team wata j'ai fait Mata 10 jours rentré j'ai fait l'Angola na zongi na ke Dubaï 9 jours j'ai suis rentré et là na zonga ki nanu po visa nanga et na zo sous visa ya Angola on rentre en Angola c'est 15 parce que le 19 toi on a signé à Atlantico ce que ebisanga donc ce que dadi la minute na position donc yakim pour Sankara de nkuta ba hotel matin ngana émission ngana muto ba kabela ka ba carte moi je suis un vrai soldat je suis un vrai courageux Sankara yakim pour sont des flatteurs donc ba ba zo ya okaba meyo zo pena na nazo zo na musala na ngana force na nga onga na osala je travaille na mérité et surtout la tête moi je suis pas un commandeur poto ba lembi bango ba kenda osani na poto adresse te o baba résident ya on ba kenda oyebi Mireille Malela na pesi mbote ma Mireille yoyebi Mireille Malela na boyi koloba qui se sent piqué connaît l'affaire ba tunae tuna yanki mpuiso ya mona ata mwana ndenge bobo publier ba photo bo moni amoni publication peut-être ma Mireille a publié photo à mwana il a vu directement photo a publié pe na ndenge na des irresponsables parce qui para même pas na bana adresse ya Kems Dikima ba finga héritier Watanabe et ba tika na bango wana te ba finga lisusu dadimula bazo so tenter moko bo ba olekani na télévision pour s'en charger na dadimula obi guerre petit wana ninga sala nanga quand j'étais toujours dans Wenge Musique à Maison Mère c'est à ce moment-là qu'il allait peut-être faire la guerre avec moi il allait venir. La télévision n'est pas une récitation. Quand on passe à la télé, on vient pour transmettre les messages et informer là-bas. Oh, bah, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire. Mais quand on passe à la télé en récitant Yangote, petit frère, aux à niveau Nangate, pour comme à niveau d'Adimoula, il te faut encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc je n'ai même pas le temps de parler sur toi parce que je ne te connais pas. Dans Zela Nanga Kutana Nayote, je suis une star aujourd'hui. Il faut tant à combo nanga poko mes petits temps les maison mère kufa kala dadi tu lo mamo zo lo ba maison mère kufa jour héritier à Longwa le roi de la forêt à l'année sur la posa musique te ya ebisa ba bon mais lobat abi petit nga surtout na la zamba izala pona bino nga nazwa déjà tuba zwaka so na obina chaba bien nga wa ebele baganga ka ba ko télématé maman solo bona biso ozo banga te oza na ba preuve nako banga netini pour droit de réponse ezali to ko luka bango nyonso na yebi sanga nako banga nini yo tango yeko interviewer nga ndako moni ya nani bon parler to chez yo hein mais siko bato na ba loba na louer parler c'est que bango pe bana ba preuve na bango kasi ba yana ba preuve yo kutu mutunde boza awande complexe bo kende poto bo zonga bo changer te le posona bino ezotika na nango kaka na bekai makasi kaka na bakisi makasi kaka na kofinga. Est-ce que dans la vie il faut vivre kana ba Guantanamo et ça na tina te na sens temps likambo ya maison mais kufa jour richalo mais concert bazo betande album mezo betamande album nani awemba mami se baza mami senet banani miela ça ba Nicodème pe ba ya batade baza papika kola zali mon frère bakosa rabisuti yemo wera zali ngana lobaki makambu oyo na kolobaka ngo lisuti mais bazo énervé ba olinga ba provoquer ba boule peut-être bango ndi ba na monopole ya kofinga to monopole ya koloba te net kofinga net 140 nga finga réseau éducation zo chez bango parce que
papa et Sankara, maman et Sankara ne vivent plus ensemble. Déjà, on a déjà que vous avez un enfant bâtard, c'est qui ça donne. Et deuxièmement, place à zo travailler, à zo tindaï, afinga kabatu, afinga nani te na mboko, Papa Wemba, Kofi Olomide, Vieux Jossard, Jibem Piana, afinga Ferre awa, ando bengeti la piate. Abenga Ferre, président Ferre que je salue, abenga eti la pia. Mais c'est la même personne qui passe à la télé pour commissaire, président Ferre. Afinga Fali Poupa. Bon, et ça musique, et ça bon. Afinga Fali Poupa au PD, Fali Poupa boye talabo. Lelo on a dit cap la merveille. Eh, Toyana Fabio. Le roi de Yamado. Eh, minwe belé na munoko. Munoko kanga magate. Eh, faux chanteur. Lelo, Fabrice, Moutounabis, moi Anabiso. Pourquoi tous allez rabat lâcher à niveau? Tous allez rabat lâcher. Moi je suis bien éduqué. Mon Lelo, il faut que ma bango, na ba preuve mon gobo. Na Lelo ba petit na mère na bango ba à Londres. 4 mois déjà. Et puis ba kenda. Ba petit ba zonge linchi qui anglais déjà. Sentir vraiment que Obengi Darmela Mireille. Pap, Daddy, I love you. Daddy, I miss you. Amona Kangama, thank you very much. I speak English very well. Daddy, I speak English. Alex Mouini. Ya ebike anglais koto Evanda José Mouzo ebike Molimas déjà na koti. Pour ba petit bazakuna na mère na ba. Tanto ya mabango pe oyo kape ba réalité musu. Na ebi show ba réalité za. O tala kutu yebe mamba loba itala nini za boye. Obe mon na mina misi. Neti nga na loba neti nini. Donc nga na vivre kaka ne loko yo ezokoka na gorge na nga yango na vivre biso tindi ba petit na mère na bango na mikili po lobi na biso ezala bien biso ezateke no ba memi yo poto yo bandi ko bota kuna te biso nde le monde change, la technologie évolue et les choses doivent aussi changer. Bien mon orchestre salim pour toi zaka juste au 7e mois. 7e mois. Il y a orchestre na biso. Mais tala makambo to na tala vitesse. La kende Dubaï, bilo comme kemi balé. Et ya. Biso pe kamé. Oh, mais goyat. Aimé le filmat. Bilo comme balé mais ke. Et venu. To boulis comme akamusu. Boké pe Angola awa. Nabokasi, il y a Blaise Kobi qui bosse des boss. Motema Kadimbuka, papa na Rabedi, père Bernestine Moula, père Mireille Darmela Moula, père Rabedi Kobi qui Moula, Azawana. Salon mystique et zobeta malisu. Biso photo qui n'a pas preuve. Batouana. Surtout Yankim Pouya Finginga. Ah oui, moi je parle un mauvais français. Est-ce que Yankee peut avoir un accent comme M. Dadi? Il peut écrire comme moi. Il peut penser comme moi. Moi, je regrette beaucoup. C'est quel genre de directeur? Directeur technique à ce gars la télévision comme il faut Finga. Ah, Finganga. Et s'il se croyait peut-être supérieur à Dadi, donc il devrait normalement se taire. Il n'est pas supérieur à moi. Il n'y a pas une déontologie du travail. Directeur. Yango ba directeur ba sili qui a au saranate. Na ba nenyon so asali wana. On l'appelle directeur en guise de quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Nakata technique wana il fait absolument rien. C'est Eva qui travaille, ingénieur Eva. Va chez Maison Mère, va demander, on te dira. Qu'est-ce qu'il y a qui peut faire? À comment à Facebook, ben Internet, il se rend une star. À sa start, hein? Et bon, on va plus Roger Moussala na bango ça. Au monde à Boé émission, c'est lui qui passe à la télé. Un directeur technique passe à la télé pour dire quoi? Bah yebi makambo ba osalatin. Yango mona ke biso to ya na maison mère poto la kisa bango. Moussala ezala rabu. Tellement batu ya matiti. Ba olinga biso batu ya propriété boyete. Timba. Soki ba na posa koloba tokoloba. Penga mutu na oloba. Dadi mo la boki Angola ba beti bino. Boya boka kuto lobate. Image bozo bomba. Yango yeso bino. Takos.
C'est une chose. Nga Dadi Moula, en aucun jour, batikala obeta biso na Angola. Par contre, ba Angolais ba kende inde ko panza. Pas ya ma Monique. Ba panza pas ma Monique. Pour nini parce que ba réunion bande ko sali makuna. Ba réunion ya ma bé contre les magma la pulga motona timberiti watana. Ba Congolais ba telema balobi non makambo eko leka boiti. Nde ba panza ki kuna. To beta maman na banduli na Angola. On a fait Ciné Africa. Joli. Malgré ba kal o ba minga gocha. Tokos. To longwe na Ciné Africa. Toke Piscine Valade. Premier Congolais wa beta kuna. C'était lui. Héritier Watanabe. Tokos ba image na portable nanga. Ba place à Mickey, beza le roi ba terrasse, ba place à Mickey. Mais Kosio. Ciné Africa, ils ont n'engé moko na Ciné Atlantico. Mais biso siko tout ça la plein. Koleka maison mère. Sozo linganga na luba. To finga te na luba ba. Même bo salara plein te image bo bomba et mon na raté image à maison mère ba la sala. Yo mon ngote dimanche au de la Ligue télévision ba la kisiango. Toutes les émissions dans l'écran pour que tu vas comprendre. Là c'était juste une campagne où yankim pour y muta publier ba image wala. Azu ba image moko boy na ba image moko sangisi comme cité. Bango so muta leki na TV lobby vérité. Auto finga Charlie Prince awat. Parce que Charlie Prince était un témoin oculaire. Azan même pas na la team Wata. Na héritier Watana be baso là qui même pas. Ayaki concert, azu ba image, azu ba interview. Tant voyez Kinshasa ba interviewer ya lobby non héritier ça la plein. Tala héritier boy, tala héritier boy. Ba leki émission na bango zamba ba komi ko finga na Charlie Prince. Ba komi ko finga ya Joka, ba komi ko finga Pacho RFI, ba komi ko finga Gabana. Pona nini makambo aboy. Wenge maison mère kufa nango eza makambo mususu. Mais peut-être tant musu bango ba journaliste ba va défendre bino ba commencer à bleu au mongo yango. Ba zo défendre bisoté. Il défend la culture congolaise. Bisoto lingi to bafouer culture congolaise. Lobby ba o bazo landa biso ba otikala na nini. To longola esprit wana. Ils expriment à B que nos journalistes soient lobeli Kofi Olomide biso bato wera futo yinae. Soki ba lobeli Jibem Piana biso bato la team futo yinae. Non. Tu bandara na maternelle, tito kendara na ba université. Voilà. Tant aux attends ya la team Wata, botika la team Wata kende. Botika la team Wata sala oyazu sala. Héritier Watanabe, c'est un élu des dieux. Et puis des deux, c'est un héritier de la musique congolaise. Les vieux quadres l'avaient déjà dit. Talaka vieux wana lobaka la lobi ngana musique congolaise, ba petio bazo na force eza fali na faire lelo eza bango. Izala ki bango. Ozomona, izape bango. Ba beta ba disque na bango c'est bon. Et quand tu le dis, Wata tu es l'héritier de la musique congolaise. Yonde moto ko récupérer makambo. Tu es un vierge, tu n'es pas une vierge. Donc, à sa vierge la musique congolaise, il faut découvrir héritier Wata. Les gens doivent comprendre beaucoup de choses. Mais tant qu'on comprend, non. Il fallait 17 ans d'expérience, 17 ans, bano bako l'arabien a super diplôme à l'université. Moi, on a 17 ans, ami qui le moni pena bébé, moni pena jona et tout na momina et biso Congo tous ala kan explique kaka ya nini. Yango zo mona makambo ezali awa ami dambala, motema ya Moïse El Diablo. Papa na Moïda, na maman na Moïda, papa na ya Moïda. Pembe na bango nazo mona Jessa Keyenga. Bango nde ba source ya makambo. Soko tali kote kuno zo mona vie nanga amigo Cheni Tabwanda. Motema ya mama Titi na Masungi Tabwanda. Bazo landa biso pe na Suisse. Ma solo oyo iza ma solo ya ku sala ka soki ba neni tete la team Wata ezata nango. So moni fiston bala boss motema ya mama Amela Lisungi a koti liga la paye ba plan atindi azo comprendre pour bakoyoka ntango. Bato bakobina ba mamata.
Aux albums à la découverte, vous découvrir une musique intelligente. Hein? Vous comprendre que non, des gaz dans la maison Schengen, dans la Russie, dans Moscou. Deux fois de mon côté, des gaz maison Schengen, dans Moscou. Bah otale la masolo pour calamité. Masolo ya danger zoya. Zano kimia. Zala kimia na bishio ba Alex Mbouini américain botama comme par hasard na Congo mais heureusement kimane biso British vous comprenez masolo eza bien hein? Ba José Muzo ya ba José makambo eza bien batika batu yango nga na pesa conseil na ADT Yankimpui nga na bengo Yankimpui. Parce que quand on dit l'administrateur directeur technique, là, tu n'arrives pas à s'y mettre en poste. Et on a répondre, peut-être, ça dernière émission à répondre, on a l'obasu makambuna ote. Parce que moi, je suis au département de marketing. Yozo fingi ça va directeur technique. Natika mon directeur technique Morote Goleka na télévision. Ou encore na carte internet à publier makambu. Il y a orchestre, il y a orchestre na bango. Moi, je dois parler avec le directeur de marketing. C'est avec eux que Dadimou la paix peut-être engager un débat. Mena yuti. Mi talana ndengo ya wenge, talana ndengi ngana ya wenge. Est-ce que tu as nenge moko wenge? Tu as nenge moko wenge ti. Ta la vitesse ya G oyo ngana sala na ngona wenge. Est-ce que yo mbula oyo sala kana wenge bongo? Osala na même vitesse de jeu ki nga. Mais comme bozo linga to kinda to ko kinda po biso to yebani, on vient tous d'une même entreprise qui est Wenge Musique Maison Mère. Donc to yebani. Et puis na kata Wenge, to zana ba pire biso ti lelo baza. Nga na zana fresh, na za juste na ba 6 mois depuis na longwa Wenge Musique Maison Mère. Donc na yebi ba masolo ya Wenge Musique. Ba traité mo botika ba betela bino masolo. Ba traité bango moko non est-ce que Wenge non balinganaka? Il s'entretue. Balingana non. Yo mon raté Sankara. Azo likana télévision, Azo Finga, Moni Production. Un grand responsable comme lui. Et batika pays. Et tu as un cadre idéologique cadre idéologique Finga papa bongo. Et qu'est-ce que le président de l'entreprise avait dit? Le PDG de l'entreprise. Vous comprendre que désordre sur tous les plans. Désordre sur tous les plans. Ce que toi bongonga dadi moula na leka non. Non, makambo na fototika. Et puis Wenge orchestre etambola na complexe. Est-ce que ngana na kina otambola na wewa nga? So na carte Blaise Kubiki musala nini? Ils ont un moyen de transport. Non, tata, ba niveau na bisota. Ba niveau na bisoti. Ah. O mata wewa bo Yannick Messa ko silikat. Je comprends. Libata mai mususu ezo ya Yannick Messa. L'homme qui assure les temps. Et puis les États-Unis. Donc, il faut tous à la biso. Tu vois, biso toujours lia na musala o nga lia na musala nanga. Obi ke Paris babaye bango. Bakinda rapoto bakinda osani ko senga ami dambala hein motema ya Moïse El Diablo ayebi makambo nga na oloba ba papa ya Moïda bayebi makambo ba source baza ebele na ebishio ba source baza ebele Carlos Kalamba mon pote mon ami Carlos Kalamba depuis la France. Kaloucha Mputumani Eduardo. Est-ce que talaka bato aboy ngana ko kemba nano vraiment? Odilon Mampuya ya Bodilon, lui la cime la tenue. Vienanga sele kasala Kongolo. La taille ya mundele moko boy barasa ba mishka. Bazawana. Makambo eza bien. La fille Mbebo Rouge Esther Misenga. La fille de Mbebo Rose, Esther Missenga depuis Paris. Bazo benga bazo conseiller. Vienanga fait Mouzoula, les Danois. Azo benga poto sola wa makambo.
hein bazo loba 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 totika ba makambo ko loba loba ya ko finga finga avant nanu bo toucher nanu héritier Watanabe bo toucher nanu Dadi Munga. Est-ce que boko koka ko toucher nga boko koka de bananga to makambo vitesse makambo ya mikolo auga kauka to mascarati nga lobaki makambo na kolobaka ngo lisuti mais ça dernière émission na loba makambo na bango bayeba ke biso pe to lobaka. Et tu sens quand même ma façon de parler hein. Je réfléchis avant d'agir et avant de parler j'assume mes mots. Donc fandi na yo ozwi tente moko bo sala na émission pour finganga. Et qu'est-ce qui te manque ya ko finganga pe na français? Et moutongo finganga na français donc n'habiter français tout qui apprendre ngo wapi tout. Et toi ADT Yankimpouyi, tu te permets à dire à la télé que azalaki koto andolo ba français bien depuis akei français à mabé. C'est kuna wana coach yo. Pas nani. Pona l'équipe bango nyoso na maili. Nga na l'équipe bango nyoso na maili. Nga. Na l'équipe bango na maili. Parce nani ngo coach nga. Kuna nani likinga na okoma. Nani likinga na koloba. Nani likinga ina ko réfléchir. Attends. Yakimpuya ebo komate Sankara ebo komate. Ba komananga. Lobana Sankara comme Tito va à l'école. Lobana Sankara wana. Tito va à l'école. Phrase ga muke bongo ya. Tito va à l'école. Dadi Mola. Bon ba bibi no bongo motela batu mabaya héritier watela yiwera libaya lelo boteli pe sufali libaya pour nini boko lobate ke wera mutachela ki wata libaya. Pour yena zaki programme biso concert na biso zalaki concert ya samedi baye ko longola programme na biso pardon biso vendredi le 23 bango ba louer salle wana soit disant ba ko répéter pardon soit disant ba ça la balance et longo makamba balance non to répéter ba répéter te ba ça la balance te banani ba mitema mabe bango nde ba mitema mabe batinda batu maison mère etinda batu bacha biso bakal Yankimpouyi kutu aloba na télévision que soki wata nyati makolone na Angola père nanga lamuka na bandundu nga bete tour na bandundu ota la père ba Yankimpouyi na komi boya sécurité na keti na cimetière azaka ya okufa tout ça kana na ba wite wenge musique à maison mère bazana bato bazana mauvaise foi balingi ko fongolela héritier porte. Quand on dit de vérité, vous croyez peut-être qu'on insulte ou encore on critique. Non, on ne critique pas. Non, les cas na lobara makambu ya wingeta, loba makambu na biso. Kasi po ya zote mais la wera ya mo bamba te. À côté les melawera te. À côté les melawera jamais. Vinanga amigo Cheni Tabwanda Kolo Weston. Motema mama Titina. Hein, musungi ayebi ke makambu ndi tuzaboy. Soko kekutu na France tuni maître Jeff Lokadi un américain moko boy akoyebisa yo maître Jeff Lokadi on se comprendre so tuni papi Zeka ba pichen il te dira que koto yo makambo za boy makambo za bien batika ba makambo pa pamba wana batika ba comprendre que nos héritiers ne parlent pas, il y a que Dadi qui parle et seul contre tous ngana bundana bango nyoso. Et quand moi je parle zo mona be fait zo mona ba retomber. Quand je parle d'une manière intelligente. Parce que la musique elle-même, elle est intelligente. Et surtout la musique qu'Héritier exploite. C'est une musique intelligente. Et avec des personnes, c'est intelligente. Avec des têtes bien faites. Musique à Kala, on est ici, il faut finga pour ça, la bouille, ici, la Kala. Moutoli Bosso Kepoto Yanki. Sankara. Parents français. On a un français, on a séjour. Azana carte ta go renouveler ndeni po muna pa boy na ye makambo Amida Kutu Amida Mbala Mama Moïda motema ya Moïse El Diablo Diogo ya mikolo na niveau ya France j'ai ça qui yenga na pointe
bango kutu yé ba fermeture kinde cette fois-là renouveler mon candidat tout à l'heure. Dadi mon là bon. Pour tout ça, tout ça programme est les années album et bimaka et puis bah production ni bozan nango. Attends. Merci beaucoup. Quand avant to kota na programme ba minyo sur internet, ba ndeko sur internet. Oui, qui ça fait un bout de temps ce qui parle sur le makamba wingite. Je parle plus de ces incrédules au na tout temps ba kombo na bango awa. Na ko s'excuser kututi. Lilo. J'assume mes mots. Ce qui ngana meki ko lobabo ici par rapport ya bazizani au bango balingi ba tchela biso. Nous on n'est pas de bêtes. On est des personnes réfléchies. Et si ces gens-là passent à la télé pour bafouer Moussala na biso parce que moi je mange ici. Je mange à la team Wata. Mon patron c'est héritier Watanabe. Ceux qui les lois à bien tenga pe na ozala bien te. Donc il faut ngana zala bien pour ba moulaskin ba survivre. Il faut ngana zala bien pour ba moulaskin ba zala paix bien. Na batu musonga na beaucoup là on a parlé. Et quand vous passez à la télé, vous arrivez à parler de n'importe quoi au nom de mon patron. Na Rolanda Kabino toujours sima. Rolanda Kabango. Bémission to kinaka bémission moko. Awa na Kinshasa ba komi ko tinda batu na bango ba ko beta ba musicien na biso. Ngai na ki victime ya menace. Heureusement pour moi. Ba maître pe bazala ki to tambola na ba maître Vegeta, ba maître Golba. Tozala ki na bango. Ba maître Charité, ba Kokati. Et Mishka l'imprudence il était seul, ba ki ko menacer. Siko makambo yango ya kala ezonga po bino bato poto bokondanaka po biso to leka na TV to parler sur la team Wata et bango tongo ba leka ba finga biso et ba komi ko beta ba musicien na biso siko to sala nini non c'est la réponse tambino numéro nangeza plus 243 89 98 00332 plus 243 89 98 00332. Pour le reste des programmes, Bouzi la Kakari Tirade, l'album des albums, l'album le plus attendu du monde et dans le monde. Bouzi la Yango, les patrons sont en train de travailler, Azana Poto. Déjà, c'est bon. Donc, décembre à Wakaka, Boukozala Yako Sepe la Makashi parce que tout travailler pour Nabino. Et le patron arrive déjà ici au Congo à la fin de cette semaine. Et une fois arrivé, de programmer Malamoko Angola, donc les 14, l'orchestre quitte déjà Kinshasa pour l'Angola. Et le 19, nous allons jouer dans la salle Ciné Atlantico. C'est là où nous allons jouer. Donc, bandeko tout au Boza Libanda, on a programme Angola. Retenez cette date, le 19 décembre, dans la Ciné Atlantico. Togobe Tawana, donc Makamboza vraiment bien. La team Wata tout travaille vraiment bien. Peto Kindeki Toko Makasi. Donc, Bouzé la disque Nabino Ebima, Makamboza bien. Ils ont vraiment bien Makasi. Quant à moi, Nazope Sambote, et puis remerciement Nangana, Fiston Balabos, Motema ya Mama Amélia Lisungi. Fiston Balabos, en tout cas, merci na Onyo Sosali pour Nanga. Karine Mangele Simou, la mère à Bakardi, na niveau ya Paris, wana merci. Na Onyo Sobozo Salaponanga, vous êtes vraiment au four et au moulin. Na Kobosa na Kopé Sambotete, na Amigo Cheni Tabwanda, Motema ya Mama Titina Musungi, Chabwanda. Na pesi mbote, na pesi bango mbote couple wana parce que Amigo Cheni Chabwanda yaza Kolo Weston. Donc hier là tarakaka Weston. Ozala ya Kosepela Kauka. Fiston Balabos, ya Mama Amélia Lisungi, bambote sika ozali. Degas maison Schengen. Deux fois te balobi na kati ya Russie na Moscou, yé muto simbi masolo. Soko ningo zo masolo ya ebele, bobenga ami dambala, motema ya Moïse el Diablo ou encore bobenga na numéro nga na pesibino. Boko comprendre degré, ya Degas la maison Schengen na kati ya Russie na Moscou. Na kobosa na kopesa mbote te na Alex Mwini ya ba Alex wana ya moto. José Muzo ya ba José deux fois te na British et nazo mona Laine Kawa mama ba Rodney mama ba Leani ba mbote ya trou na kopesa lisusu mbote na mama na biso mamani I miss you mamani na kobosa na kopesa mbote te na Carlos Kalamba deux fois te Kalusha Mputumani yo yebi et Gabi Panzo ba mbote ya trou Odilon Mampuya
Kulutu. Tout bien? Obrigado. La pisi mbote na robota na te Esther Misenga, la femme en bébé rose, donc na niveau ya poto. Afé Muzula, la pisi mbote grand frère propre les Danois. Donc opesa Cédric Mabeka ba mbote ya trop. Donc robota na pété kopesa mbote na Maman Angèle Diasuka, motema ya tonto Santos Dialma. Na Suisse wana pe ba mbote ya trop ici kabazali. Donc robota na pe kopesa mbote te na vie nanga. Dodon soit di Lili Yankolo et Lili Yanzakomba. Motema ya maman harmonica arc-en-ciel 80 fois parfum. Mbote ya trop na pisi le jeune maître, un maître élégant, na pisi mbote Jeff Lokadi. Wana ami d'enfance, ami ya banchiki. Et so na moni na omona le boss de boss Blaise Kubiki père Barabedi. Na robota na te kopesa mbote na Prince Kwamba, a comme président quoi. L'orchestre na epé na kin mon frère mon cousin. Beta tout langé maboko tina nsuka. Na orchestre nangé en tout cas baka courage beta sala makambu ya bien quoi bantuta yituka. Donc voilà numéro nanga yango wana nga na pesi babinganga ami Dambala motema ya Moïse El Diablo Jisaki yinga bosimba toujours masolo ndenge masolo ezala kaka to kinda kaka liboso Cédric Alo Istambouissa mon pote mon ami Papi Masuta Masutation non c'est la ka appelle là malgré binga te mais c'est toujours la famille. Yannick Messa Yaba Yannick Yo Yebi mon frère donc Bambo Théâtre la Batutu ya amigo Antonio Kaukaeyo ya Alex Antonio Kaukaeyo Alex Mbwini Antonio Kaukaeyo Yannick Messa mon frère la tête et la sagesse mon pote Yeyo mon ami mon frère. Donc il y a Ebi Dadimoula. Donc on a Ebi avant ba Lox, avant ba micro, avant ba nini, avant ba nini. Ce que tali boss de boss Blaise Kubiki, ou yeba kenon to zanaka ba miyoto lelo yoto. Nazana ba master ba patron. Hein? Merci. Dadi, oyebi kenga, on merci belé. Nani on recevoir biso epanayo. Ah bon moni to pas dadi donc ki nga na louaka parler on a tourné nango be mission na ebité fallait tout kota na ba chambre na ba salle de bain ba cuisine tout ça ndeni na ebité gradimu ya bon to kota biso na to suki lelo te pokare goya to ya gradimu ya azasi ko ndoi ya neve nanga gradi il est là mon neveu il est là assis le deuxième salon à Pimine donc Gradi à caméra Gradi ndoi à caméraman nabiso Gradi mouya. Merci Dadi bandeko nyonso o balandaka o balinga RD Congo Info balinga le podium émission na bino bomoi lelo to pas Gradi mouya a recevoir biso panaye donc ba vérité na ma version etali Dadi na masolo ya ngola boyoki na marambo oyo ezo lega entre ye na yanki puyi sankara de kunta boki version Dadi biso pe to sara musala ndi to kaskada kaka to luka lisusu ya kimpuyi to luka pe sankara de kunta to zo pe ba version na bango po biso sara musala na biso biso za nete biso to pe sa bino kaka bilengi o bolingaka na bito komi na suka donc un grand salutation na massa na ngai Joseph Makinda Wadri depuis Lyon massa yo yebi petit na nga Christo Katende depuis Gabon et puis na yoki Dadi yebi singa alobi mais nga so na ndima pa mpamba te nga so fona santi na yo kango penda donc amigo cheni tabona nazo zela kaka ndi Dadi mola ebisinga nga pesko fona santi ponga ndima pa mpamba te na bosante veki ndo alo mampuya et puis na bosani le susute ye mongo ye donc wana za rabina na ngam na biso mama Emily Nzemba 13e apôtre na bosante José Profa qui simbi premier depuis Londres on a mis kati et puis Glody massa biso Glody Nzambe ya Norvège ya wana massa biso Trésor Mbombo Kenny West Joe Modango Eva Modango ya wana ngai Antonio Kauka chama de presse congolaise mobala zanga mbanda atiki bino na ebiki to putani biso na bosanité la beauté la couleur et la lumière triple option Maya Kauka petite sœur pop basoda